yango yo Jenny bandeko papa na yo baza na poto. Non, c'est fini. Triste. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Fidèle internaute, mbote na bino nyonso partout bozomi partout dans le monde pour na Rolanda Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse. Alors, merci na bato nyonso oyo botala ratolo de la vie. Merci na Papi Gen, mon père, mon coach, bambote na yo. Merci na Bizo Amani pour na makambo oyo nyonso. Donc grâce na yonde makambo oyo ezolekela. Alors, tozana Jenny Mundele Ngoyi, toujours tozongi na lisusu pour na quelques éclaircissements oyo meka un peu ko rater pour na temps oyo totikaki parce que to beta kimbela maman sokoza innocente les cas au sa droit de réponse mais to pesi une semaine mobimba o leka quitté alors biso to clôturer na Jenny comme ça le reste de rotala ngosima. Merci na bandeko nyonso bozo benga kabiso pour na ko pesa ba idée et puis pour na rochaka Jenny na ba prière et puis merci pe na ba bato bozo linga bo soutenir donc kitoko makasi. Alors tozana Jenny to mekempe ko solola. Jenny, bonjour. Bonjour. Ouais, bonne santé. Santé ça bien. Nicolo, ça va? Ça va mieux. Okay. Alors na olobelo moko bo menacer ngati na ba téléphone te. Na banga menace te, na banga ka intimidation te. Donc bino batu bozolanda bo sala ba jeu na botika. Na lobby déjà bo menacer ngati pour na banga ka menace te, na banga intimidation te. Alors Jenny, tozongi suna yo to mekempe ko sola mo moké par rapport ya ba détail monsieur etikalaki okoye ba vraiment bien adresse place aux ala qui o mekempe ko éclaircir bisona bato bazolanda o éclaircir vraiment très bien. L'adresse là où j'ai habité? Ouais, Paris. Ouais, c'était Paris Vieille Poste, 168 avenue de Verdun. Avenue de Verdun, code postal c'est 91550. Et puis appartement A. Code de bâtiment. C'est hashtag 9468. Yes. Voilà mon adresse. C'est là. Voilà, tozongi mo mukesi mabandeko beaucoup une émission sikoyo, na yebi que émission etambola ngo monde entier. C'est-à-dire moi na biso bozo mona akenda ki Europe na âge 9 ans. Alors il est na moi ba makambo moko boyena mama na ye, mama yaki kozongisa ye na Congo yaki kosundola donc yaki ko abandonner na Congo. Donc si bomona ba vidéo moko ezo lekaka wana ezo circuler ba pe bozo sel en émission na ba page na ba chaîne na ba YouTube. Donc c'est-à-dire histoire na esoko koti na chaîne na biso na tolobela vie, romona ngo so koti na page na biso pa Facebook na bande comme sous oyo bazo lobela ngo ezandengwana. Alors Jenny meka pe ko expliquer sur bato bien na lingala parce que bato msu basenga ki oloba na lingala pour bayoka. Pesa sous adresse au PC ya adresse na mo place ozalaki place ovanda ki na poto na banda ko vanda na Pareil Vieille Poste eza à côté ya Orly l'aéroport ya Orly 168 avenue de Verdun. Appartement A, c'est en résidence. Appartement A. École banda otanga pesa biso adresse école banda otanga. C'était 20 rue de Henri du Grès. Code postal c'est 91230. Je peux donner le numéro de... Oui. Voilà, le numéro de bureau de l'école c'est 01 69 38 0014. 01 69 38 0014. Adresse, il y a famille d'accueil, il y a Croix-Rouge. C'est 20 rue Raymond Pommier. 20 rue de Montpommier et puis
Voilà, c'est ça que j'ai retenu en fait. 20 rue, Crémeau, Pommier. Alors, Pommière, voilà. contact n'a pas posé non numéro. Oui, C'est ça. je recommence ça. 20 rue, Crémeau, Pommière, Montgeron. C'est 01 69 03 20 80. C'est fini? Oui. Ok. Alors Jenny Mundele yeyo tout ça là na émission maman na ayaki ko bwaka ye ko abandonner awa na Kinshasa. Ba condition ndenge ayaki ko tikela ye en tout cas ezaki kitoko te. Alors ozaki na mukanda déjà? Oui. J'en avais mais ezaki nango mais comme si n'avais pas équipé ma camboana, j'étais trop à mes affaires, je partais trop à l'école. Donc c'est maman qui avait mes dossiers. Donc on a cherché qui était à Otal, les dossiers maman qui n'ont et tout non. Je n'ai pas cherché à savoir. Oui, passeport na yo ebaki ba non plus. Mosaïque n'a passeport? Oui. Quelle nationalité? Je sais plus hein. Là, vraiment je sais plus parce que je suis sûre c'était français parce que mais je sais plus quand j'ai dans l'eau na cherché qui était Natal pas dossier nanga et tout c'est l'erreur que j'avais fait en fait. Natal dossier nanga et papier nanga et tout je savais que c'est maman qui garde mes affaires. Donc j'ai pas cherché à savoir et tout donc. Alors Jenny Mundele tozana yo en tout cas nikana kozonga un peu mukesi ma par rapport à émission to salaki. O salaki penza maman nini? O salaki maman akanga motema achayo na avion oye Brazzaville bokatisi na boatu oye Kinshasa abwaki yo na wele o salaki vraiment nini? Bon pour tout vous dire donc Marambouana ko trop ko bandela ngote parce que ça me fait trop mal. Donc dès que j'avais dit c'est bon pour moi parce que quand je répète donc ça me fait mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Ouais. Ça me fait mal. Maman a salé que l'autre, j'ai jusqu'à traiter de sorcière. Et puis, elle a maltraité. J'ai parti de la famille d'accueil. Je suis revenue chez elle. Après, il y a eu des conditions. Éthiopie, Brazzaville, et puis traverser. Et voilà. J'ai pas trop l'habitude de parler, de répéter en fait. Ça me fait trop mal. Si je répète, donc ça. Et l'estomac qui me dérange en fait. Donc. Voilà, ça c'est bande konde bazotala yo ba papa, ba maman, ba parents au bazana pour ça ba sungo ya onde bazaki na besoin d'éclaircissement et puis ba yoka vraiment parce que ton bazo kota likambo na yo ezala na raison. Vous comprenez hein? Eza vraiment na raison ba yebi ke likambo eza boye parce que maman ndenge déjà abimisa kike ezala ki boye on va comprendre l'émotion, vous comprendre les émotions, vous comprendre vraiment. Alors toujours senga na bino nyonso o bozana pour ça pour soutenir Jenny bobengande biso to éviter que un peu ko pesa contact na bango direct parce que ba menace comme trop bobenga biso bomoni bandenge bobenga biso bomoni tozana elisusu to kutena elisusu donc tozana ye vraiment butala kaka mona mukebo azola ba vidéo na ye ezoleka leka vraiment ndinga zaki na poto na sikoyo ezo sabiso vraiment passe donc bobenga nde biso so za na posa osunga ye bobenga biso bengi biso so tindi lisungi na yo e komonana déjà pe na bandeko déjà mawa mibale ba solo la déjà moi mokia o ba monana na ngo malgré ba bona bango to tanga kombo me batindi ne fiske mona melata mai yo pe so osali bongo et osala bien na temps oyo tozoluka ba démarche ndeni nini to kosala pour que Jenny azonga na poto. Alors Jenny meka penza ko liebisa bato pour ça na yo vraiment mutema na yo eza nini? Donc pour ça na eza juste que des gens au bazin mutema ya mawa ba maman au bazin mutema ya boboti des papas au bayebi pasi ya bana genre que au bayebi pasi ya bana ba meka te mais ba edenga bah aider juste nazo ngana continuer l'étude c'est ce que je demande parce que j'étudie en Europe. Imaginez-vous que nous avons un pote et tout, je suis retourné ici 5 ans parce qu'ici l'école c'est payant. Tout le monde sait que l'école est payant. Donc il y a personne qui peut m'aider à payer mes études. Nous avons payé mes études, nous avons un bloc, donc j'ai assez de pour nous lire et bon études. Donc 5 ans après je n'étudie pas, c'est trop pour moi. Donc je vous demande juste de m'aider. Depuis partir pour continuer mes études, pour continuer mes études. Je vous demande juste pardon de m'aider. J'ai plus rien à dire. Voilà, pour comprendre les émotions, et ça, la moi, on a biso.
bolinga bozana motema s'il vous plaît tosunga mwana oyo parce que soko zo s'attendre que non muto ozong silote soza na poso tinda moi quelque chose au monde c'est comme si tokolia ndenge mama moko bengi que non na lingara direct kimbala mo po batu mususu na tindeza biso te na tolobe la vie to sa bilo tolobe la vie tozo kunda batu tozo kunda bembe kufi et sali 5 mois na mort tolobe la vie ezui charge na ngo nyonso pour te boya ki kara relaxa ba vidéo on peut-être pour na ba raison mususu binde to pesa ki mbongo mais bon mona reportage to sala na to lobela vi mbongo euti bande couper ba bona ba to tanga komba association to lobela vi batindi wa tindi 100 wa tindi 200 wa tindi boy kangami mbongo to kunda mwana siko yo peut-être pour na 10 euros 10 dollars ko tinda yango fo lobaka ba langage moko ya bien te ke soki ni non to boy parce que bisonde to lakisi mwana na télévision so to bando pesa ba contact direct to lukara ke no place azabo to pesa bino en tout cas ça bien te ce qui problème à l'écoya ozongela ba biso boy non même place to sel émission eza place à vendre raté pour na ba raison ya sécurité naï alors boza la ndenge on attendait boza na maloba mabeta ngozo bengo zo solola na ndenge moko boy c'est comme si yonde mutali boso tindi mbongo toni bosunga mwana azunga poto ka ko benga pamba tende bozo benga ndenge wana ko bosunga ye baninga botuna bo komi na niveau ni ya ba démarche bo sali ndenge nini to sali ndenge ezala raté sala bo donc et comme embêtement e bolimbisa nga vraiment to na posa mwana zonga na poto azongela sengo na ye et ko sala bien makasi. Alors Jenny kanisa na mukipinza avant kende poto. Et ça le roi deuxième fois na une question oyo. Oyeba ki ata famille moko te à part meme ndengo bande koloba. Non, pour maman na kolina maman grand frère na mémé. Tant maman qui est atiki na mémé donc j'ai jamais connu une autre famille. Mais bi mutum souté bon ça je sais pas mais selon les gens on a yoka papa maman na ngai. Elle était un peu trop rancuneuse avec la famille. Yango ataki na maman na ye, j'étais avec elle. Petit maman kindaki et puis natika na grand frère envoie kenda liboso et puis na région na bango. Depuis là na ebika mami, na ebi grand frère na ebi maman. Je connais na donné biso mutum souté à part eux. Ata ba relation mo ya grande mère na onde zalaki no bando ya ka kotala o mémoriser raté. Non, on peut parce qu'il y avait des voisins, parce que le pont qui a famille. Il y avait des voisins, mais on était bien avec eux aussi. Okay. Bon, nous avons dit que nous avons tout et tout, parce que je savais que je pars chez ma mère, juste chez ma mamie, et puis voilà. Nous avons dit que nous avons tout et tout. Parce que grand-mère peut attirer au bête là les solo mon côté à famille na yo ya ta même famille à maman to famille à papa tu non à bête là rama famille papa te ma bête là rama solo ya papa na maman ndenge bakabwana kandenge papa zaki mobulu ne bakabwana maman depuis maman ça ba 10 ans qui a voyagé na ye et puis biso to rejoindre ye. Voilà en tout cas tozo lobisa vraiment mais ça passe ça makasi donc il fallait écouter lobaté à kokité mais pour ça to lobé la vinde ya moi zolo. Donc moi je loba moi moké moi ben éclaircissement ya otozo pesa. Alors na 5 osel na Kinshasa. Famille o wana bayambaki wana malgré sala ikeba kabwana pe utikala na fi na bango. Ba mekaka anta ko tali soit moi mokenzela nchikte. Te pour jeune fille on pas un moyen te. OK. Pour y pour vivre la si maman naï. Maman ni ortine la ki mon bon pour maman na voyager qui non. Ortine la ki mon bon wa edaye donc et moi il passe à la tête carani malewa et edaye puis donc pendant les kiné à moi si dès qu'il a moi si coup non autant attaque classe elle a une petite fille parce qu'on a coup non coup membre coup de famille ni membre famille ni étranger moi voyez pas abîmer puis tout dès qu'il écoute autant il s'était pris ah ouais autant qu'il s'en va donc ndenge lobaki ba menace bande koyaka ils ont continué kaka bon et continuer mais dernièrement j'avais reçu un appel il y a plus de 143 tonton Beninga na pongi donc j'ai pas regardé à savoir si c'était un numéro inconnu j'ai vite répondu pour il y a trop de gens maman bazana en France bon mais kako aider un peu si autant on a mon numéro inconnu mais la telle qui plus 200 combien plus combien et tout donc on a yambi directement j'ai reçu yo kate toi tu vas voir si toi tu te retrouver tu la qui ça yo c'était un voix d'homme
directement j'ai eu peur. On a été que na continuer kosula na ye que aïe sanga maloba mabe. Donc toi quand le lobby maman bon on a 4 téléphones directement na soutien banjo là. Et quand c'est on a tenu qu'est-ce qu'il y a, j'ai commencé à lui expliquer comme vous expliquer que ta bato benga boy. Des c'est que non un peu inconnu, il y a plus de 240 ko yamba raté. Yamba raté parce que na banda ko ba menace bando les et tout. Ba menace pe ya benga ngai, ya isanga que non tona musala mo boy awa ya sela bisu awa boy oya awa bapesa nga adresse mo boy na kende kuna donc namona ko bizarre donc so namona ki njeti na keyi ile mo ko milanga na mauvais sentiment mauvais pressentiment en fait il y a des ko éviter effectivement que j'avais raison parce que était qui déjà sur na kinda réserve ingeza enlèvement le quoi na bande ko kende te numéro bande ko benga ngo zo benga nga e ndo menacer nga que non ils ont yo katé na maman génie ils ont yo katé na maman génie on va te montrer donc na ebiti c'est nani parce que maman génie anakin ala kisanga mututi à part koko na biso maman na ye na bi mututi o mutuni ko benga nga disant que yo katé na maman génie donc j'étais étonné de savoir mais voilà. Alors, tout ce qui est menace, ils ont menacé pourquoi? Ce qu'on y que Oza a raison. Les cas na ba médias, au pesa ba preuve na yo a raison Oza na ngos. Bon menacer pourquoi? Bon menacer pourquoi? Hein? Bozo benga na vanda na travail ka on a tout le la vie. Ezanda kuna ngai. So Oza na posa ko edenga tindela nga mbongo kabelinga c'est tout. Bo proposition au pesa yo mo na te ko kosa. Au moins était au cause. Nous avons eu futanga 1500 na musani. Au kosa. Yo na loba ine bandeli boutique menace. Boutique distraction les distraction. Il faut zoe bisanga ki no ba peso contact na Jenny chele sa yo futa moi no $2000 na Congo. Est-ce que oza mutunu ezo sala. Boutique distraction to sungande mwana. To sungande nwana et ko sala bien na place que to banda ko intimider to lobela vie bo benga biso intimidation bo ngabo contacter mona non so za na posa na yo tinde quelque chose o tindi na to lobela vie to pesi comprendre parce que za na bande développer ba tindi quelque chose na bango awa tant bozo kanisa ke biso to ya mi libi ke non biso to za direct na bato non boza ko mi kosa botika distraction wana ya ko sala n'importe quoi ya loba ba mambo zanga tina bande ko na baboya na bango rutanga kombo na bango yango yo Jenny ba bande ko ba papa na yo baza na poto non c'est fini triste c'est triste de comprendre l'émotion à moi vraiment et ça la passe donc ils sont atana mai atana moi mafuta opakola atana peut-être moi les papa so ekufinde tina omona boye sombi et osala bien. Merci beaucoup. Merci à des gens qui ont pensé à moi. Que Dieu vous bénisse. Et c'est encore le bâti. C'est bon. Voilà. Tout ce qu'on a Jenny. Tout ce qu'on a retrouvé les sous. Le joie naïe. Moi nazole la boy. Maman, aucun si na place aux ali. Aux ane sengo. Aux alaka na kimia. To sunga ye to tika ba distraction to sala to sunga mwana ala mwana muke 17 ans mwana 17 ans asali yo nini falo tika na ba assistance sociale place azalaki hein Jenny olobanini pona ba kanisi donc normalement c'est le kolobati juste merci beaucoup na bato bakanisi ngai vraiment. Que Dieu vous bénisse. Ah bah c'est bien encore plus que ça. Voilà. Ngana bino to mona ni sima. Bo contacter nde biso. Bo moni bande komi balé oyo batindi quelque chose. To pesi Jenny. To pesi. Soko salneti bango et au sala bien. Mona ola ta bien te.
lipapa eza bien te aza makolo ngulu lipapa likolo moko tokolakisa yango te donc likolo moko eza bien te mwa mokie na yo ata oza na force ya makasi te ozongisa na poto te mwa mokie mwa $5 mwa $10 mwa 50 mwa 100 mwa combien et osala bien makasi totika koloba babiloko mo ezanga tina et osala kitoko te mwana oyo aza na passe ana souffrance na minute oyo mutu akopesa ye toujours esengo eza yo na ngai biso musala na biso yango tosali tolukie tolekisi na media musala na biso contribution na biso yango wana parce que tozaki na force tozaki na bozui peut-être tonga to l'excès na média te biso mo to ke to sali ba démarche to luki ba avocat ba sololi mwana zongi mais comme toza na force wana te force na biso nde yango média alors na bino na biso to sangana to za loboko moko mwana batu azonga Jenny to komi na biso na suka parce que monsieur eza koloba ozoloba lisusu pe na bien te nini okoyebisa mama nde azotala. Non, moi, ma belle, le été parce que je suis juste étonnée que maman a petit mot année biologique à celle bon. Des fois, j'en doute que si c'est pas ma mère, des fois, on me dit est-ce que ça maman n'a réellement si ça maman n'a été, il fallait que ça n'était pas ma fille et tout. Mais il y a un moment que non, moi, pourquoi? Parce qu'il y a une grande ressemblance. Oui. Tout le monde me dit ça, même si quand j'étais là-bas, moi je disais que maman nous m'a cassé tout, même moi je vois ça, il y a une grande ressemblance. Il y a un doute qu'il y a maman n'a raté. S'il n'y avait pas de ressemblance, il y a un doute qu'il y a maman n'a raté. Parce qu'une vraie mère ne peut pas faire ça à sa fille. Parce que non, maman bazo bota même ici au Congo, maman doit souffrir. Alors chez moi, on a mon Congo, t'es comme maï, mazana moi n'est pas belle. Pourquoi pas abandonner? Regardez-moi Anaïe. Et elle était avec moi en Europe, elle souffrait pas. Et pourquoi elle m'a fait ça? Bon, c'est juste que non moi ma bête non mon ma bête que à propos na yo soit mais tu es toujours ma mère non moi ma bête non le banou c'est juste que Dieu te pardonne dem alim bisa on a news oh salingai on dit tout c'est pas ici bas non justice en dembe kataka biso parce que non moi la tena le baké ma bête pas maman na ngado na kokolo ma bête pour na yote si tu me regardes aie pitié de moi en fait. Rends mes dossiers en fait. Aie pitié de moi, tu peux rendre mes dossiers à mon 3 ans à procès au Sunganga. Et c'est même pas pourquoi tu gardes mes dossiers parce que tu veux plus de moi. Mais ça mon tour, oh, Azan a besoin d'aider un dossier, tu lui donnes à Coco, aider un, il n'a pas, tu gardes mon dossier et puis là tu veux plus de moi. Voilà, en tout cas, le Koutani a des missions Koya. Maman, tu tires là qui autant, tu dis qu'on l'a dit mission. Toyebi ko lande mission yo olanda ki mission le kaki oyoki alors biso to tikaki ta soko za na droit de réponse ezai oleka oloba mais to moni yango te na ba chaîne nyonso na merci pe na bandeko nyonso oyo oyo bazolobela makambo yo à travers vidéo to sala ki bolection na ba page na bino ba Facebook na ba YouTube ozolobela merci na bino pour na soutien de bozo soutenir Jenny en tout cas nzambe apambola bino et osala bien alerte betami mbela et betami makasi monde entier maman omoni vraiment koza motema mabe parce que soko zaki na raison na makambo ndenge kendeleli en tout cas mbele mo équilibre ezalaki mais to mon équilibre était alors to koki kolobara ate to sala soki ndenge alors to comprendre que maman oza vraiment mabe oza malamu te alors zongisa ba document ya mwana tout ça wana te pour que to ya to juger to ya kana pour to juger te alors soko za mposo sunga Jenny benga biso numéro na biso eza affiché place wana Zoé Matoko soko obenga ngate benga papi gen to lobela vie mon vieux mon papa benga ye soko ozana doute pa na ngapo ngana comme na Congo na olia mbongo na moyibi na olia benga na ebisa bato mingi bomo na ozongisa bino na pesa bino numéro papi gen bo benga ye bo contribuer to tiko kunda corps ya mwana mo wasalaki 5 mois na mort kundi batindi mbongo et pas Zoé oyo zo kanisa zoaza moyibi na ke na zumbo na agence na ke na tiki et puis ezaka yango te baka yango te to sala ezapeka baka wana te to pesa bambongo to ndo zo bambongo mususu na tangi bino ba montation ezaki yo peut-être yo mto jamiro kima na ombe oyiba bambongo mususu na ndo zo na ba agence batinda nga kende sala bwe ba monta wana suna za moyibi mbe peut-être bambongo mususu ko juger ngai par défaut
Keba, s'il vous plaît. Keba, s'il vous plaît. Soza mutumala musunga mwanu. Merci. Tolobi la vie. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!